et l'autre on a déjà le bomba te tokomi ko lukato yeba nanyango aza vrai homme dédié et nanyango oyo abomba mina sima ko boya bino de boamier place oyo c'est comme on va mettre spirituel bino de boamier place ya on beti na me ko rencontre histoire na kala tant biso to bandoko ko la to yeba ba voyant sur les canaux balaba voyant mais pour le moment presque tous les voyants ba kota na monde pastoral. Ah bon? Bango nyonso bakima na monde pastoral pona ni na lobiango eza na dage mona misala koloba eza miracle te mutemi ma kondima eza kondima nde mutemi ma miracle de seul mona miracle bandana ko bongisa kondima na yo de ce kondima no eza faible quelle que soit dimension neni o ko mona miracle te o ndoka ko ko lia otesa ki nzamba pe autorisation oui bien mo en tout cas on doit apprendre kasi ndoka ko lia otesa ki nzamba ba ba que ceux qui pour yo mo otike ba porte d'entrée là Saint-Esprit azate porte d'entrée oyo kofumola c'est qu'ils a permission nzambe ni mutu asala ki comme on a point faible pour fumola porte toi. Non, je ne pense pas. Tu ne penses pas? Pas préféré parce que yé moi lobi katike no nzambe balé. Ya malam ne ma beto yo lundi ya mabe. Eza na dage mona linga, eza na dage moko na lingala balobi, soki mwana muki alinga simba moto. Tikaye asimba pour à comprendre que ça moto. Moto soki aye moto oyo ayebi mabe te même ozo beki ozo sa les amabe. A kondima ngote. Oui, batende parce que mabe na malamu izali. Non 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 non, parce que c'est exemple ya dage o bakolo ya biso non baloba. Soki baba bala miketi. Mais bana mikeza ndenge moko, okolo kozala mukolo na âge mais peut-être esprit na les affaires. Comment on a dit miracle ya ki bon, j'avais pas yé moko yesu basi ya yé moko yesu basi ya sala miracle. Mais babenga magicien, le roi ngai. Babenga féticheur le roi nga. Mais azalaki bongo te. Azalaki bongo te. Et pas na o bazaki. Bakutaka ne ngote to mona ngo le jour asuka. Miracle nyonso wana ya sala. Ba ko benga ngona. Ya on a biso ki miracle les a délivrance te. Ba te belé ba koma ko kende na église, ba koma ko landa place miracle yali, mais délivrance te. Sona bina mi mona exorcisme, pouvoir esprit impur, ceux qui sont na kati ya corps à moto avoir chassé yango il faut y ba kombola. Soko yebi kombo ya pouvoir yebi kombo ya esprit zo fana na njoto moto wala ta ko chata ngote ezana ba prophète nyonso ba yana mokili bakuta satan batika ye bongo ba pasteur o bango bimasikandi bango ba ko chasser satan ba zongi sa ye place azala na zongi suka moi adage oyo lobi ki azala ka déjà en enfer soki ya solo azala en enfer ezali felo mais ngape na zongi so mo ke ka na bible esi biso na kombo na ide na kombo nzambo chasser be esprit nyonso tout na kati bible tozana sur 100%, tu as 10% en vérité, 90% en mensonge. Ah oh. Comment ça? La Bible, il faut prier sans cesse. La Bible, quand on dit comment il faut prier, la combo dans Nzambe, pas ma femme batte. Si on a dit c'est pas tout l'andani. Les logos benganga mis l'esprit, na sumo kota mukanda, mais ngate mutu na okoma kuna peso mukanda. Et en plus kolinga ozala paresete. Les gens qui ont été guide spirituel à saler la musalawana, allez, à grande surprise que vous connaissez, tant que vous avez travaillé, le connaît au couteau non. Nga koto nazo travailler, yokuna kende kota ba bureau au place bokinda bozo mukanda. Soki ba tiaka yokate, nga na ko peso ka lumière. Tout la nesika miracle ya te tout le place de délivrance na yo. Ndenge moko la biso ba guide spirituel ko sala spectacle et ça ko sala musalate. OK. On comprend le comment on a tuer bon moi ko sali moi démonstration moko misimbo pour to ba ndima vraiment que bon oyo pe ça ba et ko uta parce que démonstration exacte lo monter bon quoi ndenge. Ko ba to démonstration. Mukili to. Beti mo lo ko misimbo to. Arrête de Pierre. Yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka
activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Ozotuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue sur Africa Elengi TV, je suis SP la Lionne de la presse, très heureuse de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission qui a comme objectif de vous informer et de vous divertir parfois, car nous sommes là pour promouvoir l'excellence. Merci au Tendre Père, le Dieu Tout-Puissant, pour le souffle de vie. Merci à mon coordonnateur Mike Lokama, l'archevêque, pour l'opportunité, ainsi qu'à toi derrière la caméra, Berlou Venga, mettez images et son micro. Mikolo Linga Mingue, en tout cas, merci. Si bien, big salutations à tous nos abonnés, les combattants de la Lyon. Je ne peux pas passer sans pourtant vous remercier. En tout cas, Binonios, tout le Minomingi, bon début du mois d'avril, na Binonios tout, plus Zali. Oui, que j'étais malade, on a vraiment qu'on tournait pas trop. Mais les lots, Zali, ils sont toujours dérangés, mais il n'y a pas de choix. Moussa les Moussala Bengi, il faut toujours que Zala présente. Les lots, seul tout le plateau, je vais recevoir pour vous un maître spirituel. On a bien accompagné l'esprit et il va se présenter lui-même. Il va se présenter à Awa, à droite, si tu es d'accord avec moi, il faut le plateau. Tout le monde a bon être mis l'esprit. Maître, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, très très bien. Qui est
nga na bio mettre mieux l'esprit mais bato belé bayebi yoté bébé bayebi bébé musu bayebi yoté et ça bien yo mo se présenter devant batnios bazul bakor landa biso. Oui, c'est mettre mieux l'esprit naza au initié dans la haute magie. Le côté sombre en magie ou soit côté lumière en magie, mettre mieux l'esprit à Zawana à guider bino. Ok, et le est intéressé dans le côté lumière à magie et puis côté sombre, il y a magie. Mais quand on peut nous expliquer, biso côté lumière il y a magie, zanini côté sombre il y a magie et zanini. Ah bon, parce que tout dans la magie blanche, la magie noire. Bah te belé, bah ça la confusion, bah magie noire il y a beaucoup et magie blanche, il y a mindele. Mais pour ça, non, ils ont bon côté. Magie blanche, ils ont côté droite, il y a magie, ils ont côté lumière, côté positif, il y a magie. Et magie noire, ils ont côté sombre, il y a magie. Côté négatif. Côté négatif, il y a magie. Oui, donc le côté gauche, ils ont côté sombre, autobengi magie noire, ils ont côté négatif, il y a magie. Ils ont la côté à beaucoup konabiso, tout côté à mindele, au babengi magie blanche, ils ont côté positif, au babengi magie noire, ils ont côté négatif, il y a magie. D'accord. Tu as des explications, magie blanche et puis magie noire, tu as dit côté négatif de magie noire, côté positif, et ça magie blanche. Hein? Ouais. C'est ça, ce que magie blanche, tout le monde a nini, et puis magie noire, tu as magie blanche. Magie blanche, tout le monde a nini. Pratique nini. Na kati ya magie blanche eza pouvoir mo eza naturel donc eloko nyonso eza naturel donc kuna misala nyonso tosalaka bakoki kosenga wa biloko eza naturel et magie noire eza côté moko tozala donc la magie blanche biloko eza naturel neti banini loko ya bibwele nakopesa exemple lokola ntaba meme chameau to ngombe yango oyo basacrifice baentité supérieure na côté ya magie blanche basengaka. Alors surtout qui est na côté ya magie noire, ils ont côté négatif, né na auto loba, de ils ont côté ils ont pouvoir signe naturel. De kuna na expérience au ngamoko na nango. Donc au écoute ba sacrifice mais kuna et en plus ils ont misala mususu ba ko senga yo le côté mais tant yo zui réalité tant yo moko entité ko yanda ko senga yo ko yaza na pour ça. Côté magie noire on a expliqué la magie. Tu as expliqué magie blanche. On a expliqué que magie blanche, voilà. Na côté magie noire, ils ont côté négatif, ils ont pouvoir si naturel. Surnaturel, voilà. Surnaturel, voilà. Donc côté on a expérience on a zanango, on écoute ba sacrifice humain kuna et en plus to koyi ko sala lo musala. Sacrifice humain. OK. To koyi ko sala lo pe musala to sengio et le côté mais souka après avoir aux résultats entité yemo ko soit esprit yemo ko ya ko senga et le ko ya zanango pour ça. C'est un peu ça. Ok, mais vous voyez pas les lots babi va maître spirituel pour détruire masse, pour détruire vraiment jeunesse parce que les lots bah jeunes bah comme bazoé bah sur comment qu'on lucate bah évika que non ça la terme sous nos bandeaux iba pour non que protection protection quelconque et pas maître spirituel bon na sala na bo mabato parce que ce bandeau qui singa non que luka protection moi que les lots babi si jeunesse. Non, tu as aussi jeunesse, tu as déjà ma camion sur bon, tu as complété car tu as avancé basala. Et ça te dit sur ton bandian mais et bandango déjà depuis kala depuis sur tu es holandaga mulongo na. Et pas dans la moni le roma place sur la terre. D'accord. Et lelo tu aimes bien en Afrique lengi TV na caméra ya Berlin vous gamete message oyo l'émission lelo et après to kota na ba question susu na mambo to zo mona ba pasteur ba mitakala oh parce que na yamba bande ko no ebele net ba mettre serpent aloba ba musicien ba ko zwa ba moto pa na bango ba pasteur notamment pe ba ko zwa moto pa bango mais avant to kota na mambo wana nyonso na peut s'occuper yo pe ba pasteur na ba musicien ba yaka pe pa na auto ba comédien to biso ba journaliste mais personne un message au mignon pour na lelo. Ah bon, naie pour nous partager connaissance au Nazana, on a partagé, on a bandé au Bazana Bozangi Boyebi, va comprendre nzela au Baroye Kolanda pour baser la solution à problème Bazana pour ça. C'est un peu ça. Net solution, il y a solution net, il y a ni problème ni en tout cas mais quand peut comprendre ça. Ah bon, le rôle la spécialité à mettre mille esprit, ils apportent monnaie magique, porte-monnaie du bonheur, multiplication, tir clientèle, circé, aux en apôtres de promotion à Moussala. Remise des relations, amour faux, blocage,
was donc was eza kotia mutu motema moto soit kotia mwasi motema moto a pensera toujours mobali en tout moment soit kotia mobali motema moto po a pensera mwasi mutu akoyi koyiba yo akende eloko na yo mais totiaka ye motema moto po aluka aya kozongisa eloko na yo ndenge moko mpe mutu akozala na niongo na yo mais azosimba mbongo azokoka kofuta yango te de tokotia ye nde motema moto po azwa nzela ya koya kofuta niongo na yo. sikoyo neti eporte bandana na porte-monnaie magique neti porte-monnaie magique wana parce que afrique elengi nde eza boye beaucoup plus balandaka biso mpende ebele eza badiaspora bato basali banda mboka parce que so neti moto azali banda mboka osala ngo neti ndenge nini ntango so moto aolanda biso ana proma mokanda asala ntango so 5 ans 10 ans azwaka mokanda te oyobi wana mpenza ba spécialité na yo ntango so moto mosusu ana maladi moko boye ya makasi ake minganga balembani minganga mindele balembani ana besoin solution aza siko mosika osalaka ngo neti ndenge nini maître Miles tosalaka voyage astral et en plus nazana guide spirituel na komandaka nde ba esprit nga nazana pouvoir te ya kolongwa mpona kende na apparaître na Europe non il faut na commander ba esprit nga na basalelaka nga bango nde na kosala na kokomande bango mpo baya kosunga yo na mikakatano oyo ozala yango mposa déjà osunga bato mosusu dedans. Oui, basé belé, peut-être bamisu te bazotala nga pour le moment. D'accord. Donc baza vous belé. Pour le battement montre tellement des escrocs, parce que ça va retomber belé. Ah ouais, nous voyons quand les caméras ça va retomber. Moto ana na moni ba esprit, na moni ba milimo melinga awa, na moni ba moto, na moni ba boy, na moni ba mbo. Na éviter. Mettre mille esprit. Mais quand on peut ça non battre, non comment yo il se passe à ndenge nini. Pour moto soit porte-monnaie magique face à la nini. Pour moto azwa peut-être en sous guérison de loin à ça la ndenge nini. Pour pas dire bah déjà comment on va se préparer bateau bateau la biso va s'intéresser. Le col en porte-monnaie magique, tous en côté sombre, tous en côté lumière. Tous en pour ça à côté sombre. Tu consommes outillage, tu travailles après avoir aussi sa moussala yo qui utiliser l'eau. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye ko pesa bino message de l'eau pour na ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo esi la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka. Moto moko na ya ate azwa délivrance ka bika te na le salamate. Bangonio surtout babika. Avant kutu boya bo fukama, bo senga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete a ko répondre bino tout de suite. Bokota na YouTube, Bobeta, Papa Moïse Prophète TV. Bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna, na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soki kanginga na zongala te, ezo sala pasi tina mukongo mo bezo bimangai. Kolia madesu pasi, babilo musuko lia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia. Nzamba Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomete na bwaka ba pantomete. Merci Jésus, Nzamba pambola Papa Moïse. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Muntaba Régé. Un peu partout là, aux contrats, aux vues Moussala, après quelques temps. Kakaboué, Mokolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Nana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza, homme de Dieu. Aza, homme de Dieu, tout ça va aventurer. Aza, vraiment, Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régi. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé, Nyonso, Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baïbisanga, il faut locater. Là, il y a deux rendez-vous dans l'hôpital de Ménénen. Baïbisanga, il faut locater. Moi, je peux passer à l'opération PSAT. En tout cas, na vanditi lelo na yo bana na ite na lito na bouche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na
na ngai ya liboso kombo na nani Marcel nakangika lito oyo oyokaka nazokona oyo banda koyoka te ça veut dire que nayoki nzambe na ngai napusi mutu telefone mosika prophète my god nazozela bino nyonso tout na moto pendant 2 mois et entité yende mutoya ko sengao eloko yaza na ngokosa mais na expérience on ngamo entité esprit voilà esprit yemoko akoya ko senga eloko za na ngokosa mais na expérience on ngana na ko supporter pour na bel esprit yé mais ce que vous expliquez ko linga ko affronter té OK de temps où yoza na posa approcher liboso ba guide spirituel faut le cause à l'après ce que vous apprêtez dans le bango bien ce que vous apprêtez ko linga ko poussa na té bande ko belé ba kufi bazo kufa avant bande ko belé bazo bela mapoma pour na presser amonaki muninga na ye avant na reine ya linga ko maloko muninga mais yebite ke muninga ba sacrifice ni asala ki pas comme na niveau wana alors tant yo kela on a ki mbangu na vitesse au moins que kuta na likamo bo inentendu de ce que vous apprêtez pour affronter nini réalité de ne na expliquer na côté sombre au sombi kaka biloko na yo tout ça les musalo memi ceux qui ont contrat 6 mois une année qui ndé banda ko utiliser ngo après 2 mois ndé entité yemoko aoya ko senga eloko oyaza nango ko ça mais ce nabito qui na côté lumière parce que nzamba ki lambongo te tozo na logique nzamba ki lambongo te ah koloba bongo te nzamba ki lambongo te neso to kotira ta bible c'est sur l'or et l'argent appartient à l'éternel non to ki na logique or ba diamant yango ndeza naturel on nzamba ki la mais nzamba ki lambongo te batuna Jésus qui était en bani rendre César à ce qui c'est à César à simbaka ni na maboko na ye ezalaka mbongo simbaka pour Jésus mo comprendre que mbongo eza nzambe te mutu akeli yango force du mal Lucifer en personne akacha mukili oyo eza mbongo la lion de la presse na koloba exemple mutu moko akokota boye ayaka be biso $10,000 na une qui était abo 10,000 na tiena poche la lion ozelo te na sito beba na nano ouais to beba na mais ce que raisonner mbongo wana utili bende pour le moment comme papier moko kokota pe na toilette okango selo pe na nzela sima mais mutu nyonso azaka na posa mbongo wana et en plus c'est foutu la raté mais mutu nyonso azaka na posa ya mbongo de pouvoir autobengi force du mal ils ont des mbongo de avant et que au zoyango donc il faut oser la pré pour maîtriser na maboko na c'est un peu ça d'accord et bon ce qui fait moi ça un problème que tant sous asa autre chance soit tout le monde bala nae net ça va poto bon tout le monde a moi ba fi balé la rato va m'appelle que la lion a wangai bo bala ki manga ki ndoko to bala et pas ya moi si songolo so a besoin à côté intéressé ne on la de biso boy mais oye baté comme o banda nenge nini okolo ba nini pona ye o mbala ki maya za peso mo bala zongi la e bolingo na e zonga ah bon o mbala kimaye soka prochain ngai ezala ke mbala kimayo ou soit tozana mbali moko amfia kame nanu bosula bino mbala na été so poussa pembe na ngai tout ça la calcul to benga ngo tamati il faut na calculer parce que chaque mutu ndenge nzamba keli biso na mukili akeli 4 éléments de la nature tozana mai mu pepe mabele na moto ah bon mutu na mutu azana esprit na ye soka la na butu ezala na planète o kinda ko fanda mutu mususu aloba kete ngala lota akandoto na mai musu ebiso kete ngala so na lota ndoto na tambola dans l'espace donc c'est que esprit no ezaya mu pepe de fona ça la calcul ya tamati na yo na ya mutu oyo soit mubali oyo uzana ye soit mubali oyo zala ki nozana posa zongela alors que moto na mai esimbaka te soki exemple mubali ya moto yoza ya mai na ko expliquer bien relation na bino mibale et ko simba te pour la pour du bon na place au exemple to ko sala travail au boza la 10 ans mais et pas na bino ko ka une année bien 2 ans makambo sili mais ce qui vraiment azaya yo na ko guider vraiment la solution au yo za na mo ça d'accord wala pesa la esprit bimela ye non wala esprit bimela ye te wana ezelo mo et pas na biso ba guide spirituel to benga ngo ezalo ko ba pépinière il y a ba travail tout ça là ba blocage ba force de frappe ba biloko ya mikimi qui ba pépinière donc un guide au avec une maîtrise à musala wana misala mo za ya gravité pendant ça là OK bon toi ça pour mukanda eza ba tususu ba pour mikanda ba 10 ans ba zo mukanda te musuku ba 20 ans zo rappel mukanda te ah bon pour na ba mikanda les logo benganga mille esprit na sungo kota mukanda mais ngate mutu na okoma kuna peso mukanda et en plus kolinga ozala paresete
ils ont battu béni bakanisaka soko bengi guide spirituel asale la yo musala wana allez à grande surprise que kanisi tango ya travailler le connaît au couteau na ndako non nga koto nazo travailler yo kuna kende kota ba bureau au place bokinda bozo mukanda soki batiaka yo kate de nga na ko peso ka lumière soki ba sepelaka na hote soki batiaka yo kate mais mukolo ala okende yo mo remarquer oui bakomi kosala ba démarche oyo yo pozo mukanda na mais soko za goy o misala ko fa na ndako mukanda ko ya ko kitelo na ndako te de na bato mikanda na loba ngo bien sûr za goy tika obenga nga po o sambouiller mémoire pour mais ce que yebi qui était aux ans à pousser à mukanda voilà wana nga na za vraiment prêt à kolanda yo pour so solution les camions dans le posa voilà mais est-ce que tozon à sijo parce que y a un message au biso mais to loba nga yo za mettre spiritualité tozo mona makambo awa mambo zo leka awa basala nzambe baza vraiment salut baza salut na basi o bazo za ba o ya pembeni na bango na éviter la spiritualité mambo tozo mona o mambo bazawadi o azoka a détruire pasteur o babimela nga na voix anal o te na zuizemi na éviter mambo yo sur la spiritualité za nini bino ba mettre spirituel bo mekana ko expliquer biso tozo mona za nini parce que ya nkuku bimi na poisa o na bible babiki tozo ko na temps de la fin et en plus tout le bâti que moi si ne mutu intercéder mon bal pas comme on a pour non babenge mosali ya nzambe tout bito ki na lingala makasi mo battre limbate tant que yo battre limbate soit disant que moi si azaki marié comment c'est fait moi si azaki marié vous allez na boîte et après boîte bo kene et pas na yo na idée ni à protéger qui a tellement moi c'est non so que na ba musulman na pe exemple ba musulman so que na ba musulman ndeko musulman so ka ko tala ndeko na ye na ndako so ka ko kuta ete moi si ne ka pamba ofanda na ndako te ah bon il faut asenga kiti libanda pour ani nzoto eza faible nzoto eza ka faible quelle que soit dimension ndenge nini aza muntu place on a ko pc raison mais so na bina zonga ndeba mo mbenga mo battre l'impate mais il faut azala exemplaire tango yo mona ki loko okoyi ko memi na ndako te futila ta mo flat mo ko yo kindula la pana yo c'est que yemo ko pas na idée wana mais ça le côté la fille pas ko ça qui mo sala nzamba tikala o simba et pété nana zala ki wana or prouver que so la ko c'est bien sûr non mais yo ça mobile mi l'esprit na moi si to yebi moi so penda ba bimina yo est-ce que so courage o ya comme ça à la télé ou on relater abimela nga na to zonga ki na b to kenda ki na c to achemina ki na d non ko ko lobate non le monsieur da sentiment et là monsieur a sentiment et en plus pasteur ceux qui a qui vigilant je ne crois même pas qu'il m'a amené sur une comment on croit ça bon pour ce rôle là histoire ya moi c'est atuna qui est-ce que au film qui ce qui a solo atuna qui est-ce que au film qui c'est que ça là qui ni pour pasteur comment on croit retourner le voilà est-ce que le mambo ni so tezo le kana o penda poto lembi mitakala tout et ça ni na spiritualité ah bon ils ont secte o non ils ont ba branche ba secte o ils ont pour le moment bilo pour na rolo ba ezaki ak boso na nkuku mais pour le moment comme déjà na poisa donc et lo kona ezasi lo ko bomba te to komi ko luka to yeba nani yango aza vrai homme dédié et nani yango oyo abomba mina sima ko boya nzambe bino de boamier place o yebisa so comme ba mettre spirituel bino de boamier place ya mo beti na me ko rencontre histoire na kala tant biso to bandoko ko la to yeba ba voyant so le kana balaba to ba voyant mais pour le moment presque tous les voyants ba kota na monde pastoral ah bon bango nyonso bakima na monde pastoral pona nini na lobi yango eza na dage mona misala koloba eza miracle te muteme ma kondima eza kondima nde muteme ma miracle de seul mona miracle bandana ko bongisa kondima na yo de ce kondima no eza faible quelle que soit dimension nini okomona miracle te de pa na ngai eza nde ngonga o nzambe aza na posa 99 jours ya yo journée moko ya nzambe ekomi ngonga o nzambe aza na posa bando bimisa bato nyonso o ya mabe babima na poisa ko biso nde bato na mokili po toyeba e pa na ngai na rome ko memango na moi histoire ya nani ya Noé ye muta sala arche non voilà na rome memango moi mokili wa histoire ya Noé Noé soula tout à fait au carré ba pasteur bazaki belé mais nzambe aboyi ko pesa bango nini aboyi ko pesa bango voilà rêve wana mais apesa ko pas Noé po ba nimela Noé te po ba nimela ki po monika soula moko boye un ambianceur alors bela biso nzambe alobeli et pourtant nzambe alobaka tantôt d'une manière tantôt d'une autre donc yé moko ayebi o ya ko yiko pona ko yiko lobelo pe likamu susu na sima ya liboma mais otala ka mutu o aza liboma mais moi on dit mela yezati très profond je ne sais pas si on a bongi la question là
Ouais, on répond très bien, Mais est-ce que les lots, en tant que maître spirituel, il y a aussi des pasteurs, peut-être que dans ça, la Babylone, on a la magie, de pasteurs, beaucoup de gens. Oui, le pasteur Baza est belé. Le temps où on a vu ce belé, c'est que Baza vraiment est belé. Dans le monde, depuis tout comment, pour le monde pastoral, nous avons ça bandimi. Alors, tant qu'on a ça approché Pemenia bandimi, on a ça tir clientèle. Tir clientèle, on a ange de lumière, Azara Mongo na mukili. On nous a fait ça pouvoir nyonso. Bamususu ba bengi na kombo ya Bafome, bamususu ba na kombo Benzbull, bamususu ba bengi na kombo ya Lucifer et bamususu ba na kombo ya ange de lumière. Donc Nzambe a fait ça pouvoir ya kokita na mukili pour na recommander makambo nyonso ezoleka na mukili. Alors so za na posa reine, oza na posa nyonso, il faut oleka na se ya makolo na ye. Il y a des fois ce pouvoir. Donc pour na mettre mis l'esprit lumière et ça n'est pas Lucifer, lumière et pas Nzambe. Non. On a habité que lumière et pas Lucifer, lumière et pas Nzambe. Non, pour nous, parce que pour nous, ça les succès, la lumière, il faut que pas Lucifer. On a bien pour l'année. Nzambe avait un ange ébélé, mais après si Lucifer pouvoir, après si pouvoir, on a secret ébélé, pourquoi on peut ça dans ange qui nous sorti. Après ça, il y a un pour l'année. Pour ailleurs, il y a une mission où il y a continué dans le monde. Et ça, le rôle malgré tout le but, question pardon, question réponse mais et pas la est-ce que vous allez rassurer vraiment que lobby Lucifer à côté enfer? Azala dans enfer à côté son enfer. Ah bon, et pas dans la limite dans l'enfer. Soit dans l'enfer, mais Makambo vous allez atteindre. Lucifer jamais dans l'enfer. Ils ont mission d'amba qui tient dans Mukile au sal. Les sous-mounines où il y a ça dans le paradis. Mais Nzamba qui tient dans Mukili parce que Mukili faut un équilibre. Autobeng équilibre. Et si quand ils sont bola moizali, ils arrêtent dans ma bé Mukie na kati. Et si quand ils sont ma bé ali, ils arrêtent dans bola Mukie na kati. Donc Mukili faut être en bola et c'est il faut un équilibre. Nzamba keli moi akeli butu. Akeli mobali akeli mwasi. Le biloko nyonso Nzambe akeli yango mi balé pour na kocha équilibre. Ceux qui bola moizana Mukili remarché te. Ceux qui m'appellent mabe zana Mukili remarché te. De Mukili faut zana ndamwa bola ndambu ya mabe pour Mukili zana ma etambola mabe. Donc Nzambe yemoko Mukili yemutu aibi poni asalaki makambo na po ezela bongo. Donc pour yo Dio pour no Lucifer à la enfer te. Non, Lucifer à l'enfer te. Mais ce que bino boza ba disciple Lucifer. Ah bon. Ngala ba ko benga toutes les catégories parce que na benga mana ko banganga na benga mana ko mandoki alors que surtout to ke na monde ki nganga biso nyos to banganga ezala mutara pasteur ezala ngai ko benga nganga mais pour le pasteur a frère baba nganga te ya fondé le bala lingala pasteur nganga nzambe lo mola nzambe wana siko totika banana mais totika li banganga non ben c'est différent nganga nzambe nganga Lucifer. Ouais, deux personnes différentes. Non, ngana ndimela nzambe ko leka ba pasteur rebelle. Moi au pratiquage comment non, avant la pratique on a senga permis pas imoro ndoka ko ko lia otesa ki nzamba pe autorisation. Oui bien go. En tout cas, on doit apprendre. Kasi ndoka ko lia otesa ki nzamba. Bala ba que ceux qui pour yo mo otike ba porte d'entrée, là Saint-Esprit azate porte d'entrée au yo fumola, c'est qu'ils a permission nzambe ni muta sala ki comme on a point faible pour fumola porte toi. Non, je ne pense pas. Tu ne penses pas? Pas préféré parce que yé moi lobi katike nous nzambe balé. Ya malamu ne mabe to yo lundi ya mabe. Ils ont un adage mo na ils ont un adage mo na lingala ba lobi, ceux qui moi na muki linga simba moto. Tikaye asimba pour comprendre que ça moto. Moto ceux qui aye moto oyo ayebi mabe te même ozo beki ozo sala les mabe. A kondimangote. Oui, batende parce que mabela malamu izali. Non, parce que c'est exemple adage au bakolo ya biso non baloba. Ce qui bala mikieti. Mais bana mikieza ndenge moko. Okolo sala roza mukolo na âge mais peut-être esprit dans les affaires il y a bana 6 ans. Donc ezandenge moko. Nzambe yé muto akela tous les deux pouvoirs na yende muto aluka équilibre. Biso to luka connaissance te ya luka po et que to luka to fabriquer on dit mais Nzambe yé muto akela ngo abake mutu ezana mutu mususu Nzambe akela uniquement fois sambela. Mais ezana mutu mususu Nzambe akela ki akoyi ko sambela te il faut la ndanzela o ya spiritualité. Ezama bomisa Nzambe. Yango to mona batu belé na lobaka miracle ezaki bon Nzambe te parce que ezana batu belé. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info. À sa une, Roger Roth Kolwezi Solwezi, dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse,
Du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain, parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, à l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais. Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire dans le corps de votre magazine. L'office de route réceptionne le deuxième lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC. Communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline et éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'information, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Mais babenga est magicien, le roi Ngaï. Babenga est féticheur, le roi Ngaï. Mais azalaki bongote. Azalaki bongote. Et pas na uba azalaki. Bakutaka na ngote to mona ngo jour asuka. Miracle nyonso wana ya sala. Ba kobenga ngona. Ya on a biso ki miracle les a délivrance té. Ba te belé ba koma ko kende na église, ba koma ko landa place miracle yali, mais délivrance té. Sona bina me mona exorcisme. Pouvoir et esprit impire, ceux qui sont dans la corps à moto, avoir chassé, il faut y avoir combo là. Ce qu'il y a combo, il y a pouvoir, il y a combo, il y a esprit au fond dans la joie, il y a temps pour chasser à moto. Ils ont un prophète union sur Bayan à Mokili. Bakuta Satan, Batikaï. Bon, pasteur, on va massikandi, on va chasser Satan, on va s'arrêter place Azala. Nazong Souka, moi, adage Oyorobi qui Azala déjà en enfer. Ceux qui a sauvé Azala en enfer, les alliés fait l'eau. Mais on a besoin de ce quand la Bible est biso na kombo na ide na kombo nzambo chasser des esprits nions surtout. Na la Bible, nous avons sur 100%, nous avons 10% en vérité, 90% en mensonge. Ah oh. Comment ça? La Bible, il faut prier sans cesse. Na la Bible, quand on dit comment nous avons koyi kobe la kombo na nzambe, pas ma pambate. Si on a dit c'est pas to landani. Prier sans cesse. Tu pries. Et ça au sol na nzambe. Kobenga pamba pamba zaneti. Kobenga tout moment mais prier na kobenga. Non, parce que prière balobi prière et ça relation mutu na nzambe. Nzambe na ye. Bozo so na nzambe. Mais kobenga benga wande non. Wande ko nzambe obenga nzambe papa mba. Obenge na tina nini. Mais quand tu pries et ça li solo ya moto na nzambe c'est normal. Et ça li solo moto na. Et ça la moto quelque comme mensonge moto ça c'est clair. Non, et ça clair mais on a autant ça prier sans cesse okoyi kobe la kombo ya nzambe na pa mate. Mais pour le matin dans l'église, dans l'église n'est pas moi OK. Lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche, prière. Prier sans cesse. Vous comprenez? Au début, ça Satan a laissé faire. Et pardon, Ozong c'est l'enfer. Alors, on appelle par exemple le roi Nzungu, Oyo Tchaka déjà dans Mbaboula, ya moto. Ce que tu as en moto bakoni, et le connaît ça, échanger. Satan il est puissant, mais notre Dieu il est le tout puissant. Alors, Piri, Moutou Ayebi s'est créé, il y a Satan Zara Nzambe. Ce qui Satan Moussala Mabé, il faut c'est la permission par Nzambe. Nous avons tous en contact avec Nzambe, sauf qu'il y a une facilité pour soi. Tu es en contact, biso ba Nzambe, tu es en contact avec Nzambe. Tu es tous en contact avec Nzambe. En tout cas, prophète Félix Grace Maramo, il faut que tu débat contradictoire. Nga ana souka en fait. Mais non, souka peut-être aux Zakara. On peut un débat contradictoire. Prophète Félix Grace nous a besoin de débat contradictoire dans la Bible. Nous avons mettre mis l'esprit pour on dirait les la mère on les capé on continue. Mais tout ce qui est bien là tout l'andesika miracle et tout le place de délivrance na yo. Ndenge moko la biso ba guide spirituel ko ça la spectacle et ça ko ça la musalate. OK. Vous comprenez? Pour les comment comment on a la tuer bon moi ko sali moi démonstration moko misimbongo pour to ba ndima vraiment que bon oyo pe sabat et ko uta parce que démonstration exacte lo monter bon quoi ndenge. Bon ben on a démonstration. Mukili to. Beti mo lo misimoto. Biloko on n'est pas dans la pépinière ya musala on est à biloko moko temps on ça la promotion nanga
et pas na loba mingi terrain surtout bito tambo na terrain qui Congo central au mekarotu na qui emi sport betelo ni sola mi l'espace anani. Ah bon? Donc na attention ya kosala biloko na te po na yebana o nyoso mutala na pour ça azora pa nanga. Ndenge moto za ba quartier mususu ba za ba quartier uniquement pour na kosala spectacle pe to na ba quartier nani féticheur. Donc un féticheur a une facilité ya kosunga on a problème aux alango mais spectacle ya moto kosunga on a problème aux alango. Pardon? Ah bon, Edingwe et pas dans la benga qui dans avec quartier féticheur malgré tout na moni vieux akomo qui déjà na pension. Ah. Donc il est vraiment dengue via zala qui via za subomote mais to respecta parce que oye asali et ça paye à makasi mingi. Ya ngobi se peut to luka to na toujours njera. Donc dans mo qui na pension on ko beta ba banda. Ah bon, et pas dans déjà vu ça démission là. Na yebité via démission depuis kala. OK. Le spectacle les qui bonzambete et en plus dans la dernière émission musuzu yo ka ke on na simba ka mutu kingani entretemps. Mutu oyo sungi okoyi ko beta lisolo na média. Il y a des gens qui ont beta masolo bat masolo. Oui, na travail émission va mettre muso so que otenga na simba ka pasteur kingani on na simba ka monsieur kingani ya solo so. Mais c'est normal faut pas dénoncer pas pasteur parce que so bato tika mitu na je pas pasteur. So ba pasteur ba que no pratique pas no faut dénoncer bango. Non wana so d'accord dit Christ. Auto bengi lisolo ya mystique. Eza eloko moko eza na robenga ngo eza lorani eza loi ésotérique eza enseignement caché et exotérique eza enseignement auto ko bimisa bo eza ba question muso ko tuna nga soki ça ésotérique na ko répondre yote na ko répondre on a pour 3 ans na pour ça initiation mais oh tuna nga eza exotérique na la facilité ko bimisa ngo pour mutu so azo moi connaissance on nga na mais ésotérique parce que ça m'a comme so ko beta on a médiaté il faut tout dans toujours un secret. N'a été sûr comprendre. Très bien, donc, la réalité des choses, mutu oyo lobi ke ozo simba pour osaile musala okoyi ko beta lisonolité yo mona munga nga osel sa mutu ozo bela sida et après avoir beta lisonolité ke moni mutu na ngam na pesa ke traitement bela racine. Mais yo c'est binos ko bo sepe la rande peuple le lo eza et que ne perdement ba pasteur ba que ne pas bino ba fils de Lucifer ba kabacha kapso maboko na mutu bino bo sepe na ngo. Ozolinga bwana bezo batunyo stuba beba mokili mombeke ka pas laisser faire. Nzamba kela mukine équilibre ezana mutu musu nzamba kele banane bandeliti suka ko yiko landa nzela wana te. Ya omoni ke mutu apusa na pembe na ngali boso na mimaki na verification. Mais l'estress que le lope on dit ma pasteur. Oh. Et pas on dit ma vrai pasteur bazar. Est-ce que on peut dire que ma vrai pasteur bazar? Vrai pasteur pour nanga o ateya ka bien. Voilà. Hein? Na robara moko John. Tolia pété. Il y a des vrais pasteurs. Et pas nanga. Bon, il y avait la vraie pasteur clean, à Simbe. Franchement, à Rosso Moussounanzela, à ta réalité, même au Rouba Sambela, il faut le capozo et le Royarolia. Pasteur John était à péter. Il était à péter. Tant qu'on a prié sans cesse, aux Sambela, pour bouler, aux Sambela, pour Nzamba, qui s'allie pas pour la mabelle pour le Royarolia. Non. Un vrai pasteur pour moi. Il y a bien un pasteur, on dit, mais on t'a dit, oh, parce que même on a bassine, on retapé mon tobi, on a bassine, na biso. T'es où as vrai pasteur? Il y a deux pasteurs. Oui, Bazali. Na Congo. Na Congo, Bazali, mais Bazali, mais les Baros à 3 bien 4. T'as un à 2. T'es mis balé en bon. N'a pas eu pour voir l'église, moi, Mickey, en ampleur. L'église, moi, on va 10 personnes, 20 personnes. Le pasteur a miné. Va passer une chose à miné, on a eu ça. Ceux qui n'ont pas l'église, à la chambre, était où ils allaient la secret. C'est que dans la chambre, ils allaient la secret. On a eu ceux qui chambre, on a eu un mabondeli. Quand on a pour mon réalité, comme on a enlevé. Le pasteur de l'eau nyoso baba célèbre parce que c'est un faux pasteur. Na par exemple le là il y a tout le limité. Limité. Tout par exemple limité. Bango nyoso ba welela likasa. Limité. Oui. Ya ngoso mona ki ba komana bagarre d'esprit. Bagarre d'esprit zani ya bandi mi pona mbongo. Lelo aux en église aux en 5000 personnes. Mais au moins que ninga na fongo l'église a ça les loté. Mais au moins ninga na a simba sous place moko ya bien. Donc pour na yo na limité mobimbana de première ria. Le pasteur a cette vérité. Ah. Oh, mais na une vérité. Et l'on est ça que lo babo. Na lo bela au fond di melanga pour nga na dans un guide spirituel na yima kam na lo ba. Na lo ba pour na sentiment te. Na lo ba te pour na bungi sa onzela non. Na lo ba pour na fongolo misu. Donc on a lo belo est la vérité. Non, marché moto mais na lo belo vérité. Il y a vérité. Oh, belanga ala bobangi nzamba zate.
pour on dit mango mbongo zalaka qui chata $20,000 place ba bunda na po ba wela mbongo pourtant mbongo ya ngote fo wela. Maître Mille Esprit, merci en tout cas, une très belle émission. Makamba bien vraiment auto découvrir Awa, mais faute de temps, photo parce que TV Zangonga, éviter message de la fin et puis numéro non il y a téléphone, n'a pas besoin de contact na yo. Ah bon. Maître Mille Esprit, donc ceux qui est bobé un numéro, il y a plus 243 85 57 66 100. Plus 243 85 57 66 100. Naza au initié, c'est la magie blanche, ton magie noire. De ngolo baté qui magie blanche, il y a un et puis magie noire, il y a beaucoup non. De magie blanche côté il y a lumière à magie et magie noire et ça côté il y a sombre à magie et ça là pouvoir ancestral sous on a posé que Mille Espoir guidé nazawana na ko guidé na pouvoir ancestral et sur on a posé que tout qui est en réalité à magie à mindele pour na résoudre le porte-monnaie magique au ko bien mettre Mille Espoir na ko guidé parce que porte-monnaie magique ba pesa rango na beaucoup côté ba koko batika porte-monnaie té ils a mindele de ba na pouvoir là so côté na guide spirituel ou soit maître spirituel ou assez la raboko ayebi ceux qui ont pesa porte-monnaie magie ils a archi faux ou les a vraiment le kuta spécialité à mettre Mille porte-monnaie du bonheur multiplication tir clientèle succès comme ta promotion assurance affection remise des relations de audio c'est un ami il y a spirituel moi c'est beau takate au moins qui n'a pas catch matrice so ba catch matrice il y a que partout qui nous doit libotater mais ce qu'on a la matrice na autant boli gauche droite ou solution te benga mettre Mille Esprit na rokido na nzela malamu pour reçoit oyo za na ngo ça donc je crois que numéro de téléphone numéro na téléphone est à plus 243 85 57 66 100 plus 243 85 57 66 100 voilà. Merci beaucoup, Maître Mille Esprit. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci. On a tous vos équipes branchées. On a Bisso. Merci à Berlin pour la mettre derrière la caméra. Merci à mon coordonnateur, l'archevêque. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Africa LNG TV. Bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa LNG TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa LNG TV, la magie de l'info.